te. Tomoni yo lelo awa toza na kati ya organisation Kamatanga. C'est bino boza na organisation ni. Biso toza CAC, CAC, collectif des artistes et des culturels. O bazo bunda po culture ezonga na ba norme na. Lelo yo un grand homme artiste oyo ne peut accueillir. Pour na yo en tant que artiste. Il revient aux enfants. Paix à son âme. Nzambe mutapesa nzambe azuna ba age oyo eza déjà kobakisela biso mayele moko boye. Donc pour muta kufa na age na musala sali eleki mingi lisusu antwanga na loba bravo l'artiste. Nzambe merci pour muta mayele nda kufi. Muto ayeba ke mukolo okufa bakage obeta alobi mutu nanga boka matabo sala monument bomoni biso tozali boso monument. Donc pour mukolo moko stang nyos to bando lobelaka kombo na ye alobaki bien mutu nanga bokata bosala monument to ezali boso monument. Donc CAC na les amis de Lutumba Simaro des organisations o ezali y compris gouvernement na biso a tiepe maboko mais toza wana kaka pona kolela papa Lutumba Simaro o azalaki mingi pona ba artiste congolais. C'est un programme. Programme ça n'est programme eza déjà bozomona premier jour loko ezalaki messe siko eza kaka bamusicien baoleka bazolela parce que musicien alelaka na loyembo artiste alelaka na art na ye ti mokolo programme nyonso ekokangama mpe matanga ekozala d'ailleurs bozala bino baprogramme nyonso. Est-ce que c'est un programme au moins déjà où ils ont fait plus bien ça pour ma besoin donc mutu sa kufese comme fin prêt mutu loko sa kufise que faut ça fin prêt parce que jamais mutu aza bo moite poto lo bake ezana mutu aza ya okufa alors to bombete libela na libela donc nyonso ezokende déjà na lombango nyonso parce que banda kufiti lelo bomoni organisation eza organisation mokete eza pena ba réunion na ba réunion o esalami pour makambo esimba boy le basuka pona bani artiste so batikali ni boko sala pour un jour personne qui moko na kufi asa la prix na honneur pour ndenge bakonzi ko lutu ngai esengola ngai ezala raso artiste batu bazo linga pe bazo yoka makambo zoloba parce que eza ba artiste mususu aye maneka besente o eza batu ba oyemba ngo basaka ka ba genre moko boye or papa Lutumba na banze moneso yoki ozwa conseil okoki pe oyembi ngo sisi olali omoni mais eza banze mususu oyoki yango oyoka nka yo moko oyoka ona bana te alors ba artiste o batikali to sala pe to lelo basala biso pe boye parce que o basala lelo bosi ke ozaki artiste moko o marquaki époque na yo ba artiste na biso o bazo ya sika bo luka pe bo marquer époque surtout ba musicien bo marquer penza époque na musala o bo sala. Merci beaucoup. Merci. Papa Wemba Kondo Lutumba azalaki nanu na France téléphone na ngai eleri nazwi téléphone nauki voix na ye nga nazalaki papa na nga obengeka kulutu nga wana professeur mwana na nga yo wana nabi ngai nabi omoni oyo bana matonge basali mpo na papa Wemba nabi kulutu namoni ngai ekoloba na ngai omoni sikoyo bino ntango oyo ya bino ekoya okosala nini toswei kaka bongo ali na tiki yo na banti oyoki ngai azalaka na bongo lelo azali lisusu te loba toza komilengela retour ya corps na ye yango ngai nalingi mwana lingwala loba te ke balobaki na ye te papa na biso atiki biso akei kala mingi te nzoto na ye koya biso bana lingwala tokolela ye ndenge nini nakosenga na bino lokola bozali awa moko na moko oyo akozonga akoka kopartage mwa liloba wana oyo nazwaki epai ya Kondo Lutumba Simaro biso bana lingwala tokolela ye ndenge nini toyokani
oyebi oyo tokosala tokosangisa mayele na biso esika moko eloko tokosengaka mwana libwala ata moko te toyebi ke bandeko bakouta bisika ebele motu baza kaka ya libwala te me awa nde abotami ti mokolo akei na maladi te liwe elali ye awa na biso kutu moi na libwala et donc mokili mobimba ekotala esika oyo ye abotami akoli apase vi na ye nini oyo bato azalaka na bango ndenge nini bakoyamba ye d'abord l'espace oyo mpona korendre ye balouange tokosenga na bakonzi ya mboka batikela biso ye ata veye moko ata mibale biso na bandeko bakouta mosika awa na libwala tokoka kolela papa na biso na ndenge ekoki na soki wana. Il y en a beaucoup, c'était le grand Baobab, c'était le grand poète, le grand philosophe, c'était le sage. Et moi personnellement, il y a une phrase que j'ai dite dans ma chanson Salissa. C'était « Ah, Kulutu Lutupa, Maro Masia ». Tolobaki te tolo na bolingo. Tolobaki te tolo na pomengo. Tala biso loni nzala. Kokamwa. Cette phrase, elle venait de lui. Il était venu me voir au studio. Et puis voilà, il m'a donné cette phrase-là. Et je l'ai dite dans ma chanson. Papa Lobaki, soki mobali alembi kosalela yo zuwa, tika na yo, change na yo, tika na yo, change na yo, tika na yo. Baloba tata liboso kaka motema, na beto lopitalo ayebisaka nga oye, mwana soki kokelele kinarabi. Koya komenga yo maboko makasi mwana soki belikele kilingira monoko makoya komenga yo kuipanza makita soki mopali alevi kosalela yo suwa mwana ikomikaka libala ya proviswa mwasi ya mobulu mwasi bakama kwela meo suka ya likambo seba koya ye nyangwa konki suka seyo tuta mwasi ya kongaki sela takwa lutumba